Maman wana ti lelo akomela atindela ka papa wana ba message akomela ka eka bana ba komi na souci papa zonga na mama na bango oyebi secret za nini ngana condamné na souffle na nga ya suka na lobaki yango pe bien pa mama tola soki bana papa wana ba beta ki Benita basalaki mabe makasi basalaki mabe makasi tomoni place Benita za ko soane sa mama wana to ebite place bitumbe bandi bitumba one bandi ndenge nini mama wana yo uti na ville mususu yo ye na ville o Benita zali et puis muto abundisa ki Benita makasi zali mwasi ya mwana ya papa wana oh vraiment mwasi ya mwana ya papa wana na camarade ya mama wana ye kutunda zwaki kiti penza poto ya munene penza Benita nango na maboko za kiti ya libende ba owele la baboto la Benita téléphone alors ba resila ki kozwa téléphone na po ba bamba ki ye kiti téléphone ko ibazuye téléphone ozo trouver biloko wana normal. Salut chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Là, je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baiba Kenda Sango, présentée toujours par Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazor de la presse congolaise. Moi, je suis Atika Mnene na défaut. Balobi bo mela basse 4 bo continuer ka ko mela yango a gogo. Vous faites maman tama, vous faites Aurélie Vangou, amela yango libela maman na ye. Na émission le loba Baiba Kenda Sango na zana Juka de la presse. Moi, je suis à Kenda Sango. Botala kaye bo sepela kandenga lobaka. Boyebi soki analyste actualité moko ezali vraiment en ampleur toujours ka mingi pour ensemble na to décortiquer rapena to betara on pe andi to manuela yango pe ndenge sengeli. Avant la pesa Juka de la presse maloba la pesa mbote nanu na ba abonné na biso nyonso ya Juka Télé News. O ma juste benga bango ba étoile na ye. En tout cas, merci beaucoup na ba like na bino ba j'aime, ba commentaire ainsi que ba partage na bino et ça la kabiso bien makasi. Nathalie Mupanzi na moni notre papa Joseph Magloire na Kati allemande ya Yowana le Sako Joseph Magloire, pourquoi pas toi JDK Soda Poto Bambote Belé ici ka Ozali, sans oublier Gauthier soit dilemme Mobala Mande fois Pembe Bambote Belé ici ka Ozali. Fabrice Mande derrière la caméra a fondé la plateau à côté de la presse. On a le B. Bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, la maman des garçons. Bonjour Naba Étoile Nabiso Otobenga Kaba vrai na pesibino bambote déjà ba vrai nanga Aurélie a sa peselinga bangombote. Nga pepo na respect na opesa bango papa Banebele papa Joseph Magloire na Kati Allemagne le sako no papa social le sako lisusu na JDK mopa au Soda Poto azang sa commentaire te. Ba commentaire ne pesa Belé, on dirait ma camion ceci là qui na commentaire. Merci beaucoup Noko International. Merci beaucoup na équipe technique nanga mobimba, nazo mona Feli Momba, Fabrice Mande, Aurélie Vangoye Mokwazawa, famille nanga mobimba, en tout cas na pesibino bambote ba ona zangisi bolimbisanga to lo ba bien likambo ya vrai. Olingo kota na liste ya ba vrai sala ba acte to monango et sala biso bien. Acte za mbongo te eza nini te mais volonté kaka ta kota la biso ko partager ko commenter to zotala oya commentaka mingi. C'est kaza vrai na biso. Waneza malamu mingi. Merci beaucoup ma chérie. Ok, merci beaucoup maman Judith Kalanga na disposition à temps plus to yambayo. Léon na émission na biso Baiba Kenda Sango tozo lobela mingi makambu ya star à TikTok on a combo ya Benita. O mingi to mesana ko benga ye yabe to yebi biso so to amobalo abala aza plus âgé qui est. Mais malgré ça, est-ce que ça a permis na bana oya mobali na iba comme tina niveau ko simba muto aza lokola maman na bango na nzoto ba agresser ndé ba agresser qui. Merci beaucoup ma chérie. Je crois ba na Jika télévision ba mona ki émission to sala ki mama Saratola ya Mbakinga sur le même sujet. Ya solo kola la kola mukatozo étudier. Tozo étudier dossier en ndengeza et le konga na kolo ba d'abord na bolingo et pas na biso basi âge qui paraté. OK.
âge équiparate mais yo mwana mwasi soki kolinga mwana moke surtout na baafrikain eza mabe mais na bato baza na poto eza nango mabe te eza esika bolingo esalini etindi ye prévane okomona na mboka papa moko soit ya 60 ans aye kokangela lupango mwana moko ya 15 ans bazotrouva ngo normal parce que aza mwasi akobota papa wana mpe akobotisa ye rien à dur na bolingo ya papa wana soki papa ntia amour na ye vis-à-vis ya Benita eza tabou te mpona bo bazolobake no Benita bali mpona pasi mibali oyo nyonso ya bakoko ya bamindele babali bana mike na poto bango moko mpe bamindele eza pasi mundele azwaka bolingo na première catégorie malamu aboya mwana malamu aboya famille mais bolingo na ye kosimba te parce que ye moko ayebi eloko nini bolingo esalaka ye ezaka mpe mobali soki bolingo mpe ezaka na acheté ezaka na acheté ma chérie merci ndenge orejoindre nga en plus yebake na ba âge moko boye mibali oyo batanga mingi mibali surtout na poto bazaka na vie ya stress na poto bazalaka à l'aise te bazaka na besoin moral na bango e moko boye ezala fraîche ba traumatisme te bazala vraiment posé wana ozala mutu moko boye pembeni aso koyebisa ko ba jetem tout maloba moko akitoko pembeni na yo yango wana ezosala keno asoulajaka donc na part wana ya koloba ke Benita bali pona pasi wana na koloba kana Kongo awa ezali na ba jeune fille o bazopima azali kangu mais Benita azali une femme mariée légitime. Yana ba jeune fille baza awa bana ba âge ba 18 ans to mona ki biso moko ba étudiant ya IPC et loko nini lekanaki ba image wana ba bando tindela ngo banani batato ba pesa ka bango ba $100 batato ba pesa ka bango ba $200 mais tata wana aucun jour akobala mwana na parce que mwana nazo sakana na ye tata zo soit plaisir ye mwana zo zo mbongo epa tata na tata o auti poto donc alakisi ke na lingi po mobali po l'action ki alingi fo a honorer yo ezala pesi mbongo libeleza mairie eyebi Benita na solo bela Benita te pona yebi Benita mto buzoba mais photo lo ba makamnyoso na ndenge sengeli enorme makamnyoso ndenge sengeli l'état eyebi Benita ezala ba pesi lié mbongo te ezala nini mais na mikanda ya civil ba yebi ke Benita aza marié na soki na papa ntao officiellement papa ntia wasuki wana ta memi Benita également amemi Benita na poto akamati pe mukanda pesi Benita a posé pe asseoir Benita quel que soit papa ngaza na mbongo te mais Benita lataka Benita liaka Benita vivraka azakimia alors pona yango tomeka ko zongsa sima pona nini ko bala ba mikolo oyebaki mukolo boye na boye merci beaucoup ba exemple ezebeli pona wana na kosuka wana na kozwa réponse na ya koloba est-ce que ça bien bana ya papa baya kobeta Benita wa za mama na bango eloko na koloba bana ya papa bakomi ko jouer bombanda ndenge nini wa za mama na bango bakomi ko zwa Benita mama na bango na papa na bango si bakabwana kala ba sa bombanda bakomi ko zwa Benita mbanda na bango na yoka ki version moko balobi ba yaki ko zwa nde papa na bango meme maye na hôpital mama wana na papa wana bakabwana kala papa wana za muto maladi nini ezolakisa te ke à cause ya divorce ya ye na mwasi wana nde akoya na batension makasi wana te sinon ba dur tozo bazoloba que Benita ba délire Benita ya ça que papa wana tout le moment a se rétablir que na santé na parce que mobile azobela trop de délire attends qu'on s'occuper de mobile était elle est là toujours fait TikTok vidéo qui ezonga par jour comme ça ta ba 10 à 15 vidéos tanya c'est pas mobile na ita que mobile za malade ba vidéo ya TikTok ba vidéo ya TikTok eza lokola ba émission to sala na YouTube te ba émission ya YouTube to zoela kango temps ya vidéo ya TikTok eza loko moko ya 2 secondes 3 secondes et loko moko ya 2 minutes 3 minutes so pour ça la live so que ça live ya minute beleza 10 minutes TikTok akendaka biloko ya milayi te po ye moko ana limite na biloko na ye osomona ta grand star ya munene ya mokilo nde toyebi bango asali vidéo ya 20 minutes na TikTok ezala te po TikTok azaka na limite ya imaginez moi vidéo à 5 minutes moi ba biloko na ya lobaka wana ya kobwaka ya koloba moi ba biloko na sala na 1 minute na 2 minutes so lobi asala ngo ata 5 par jour et il y a 30 minutes il y a 30 minutes te waneza obiso tozo loba et loko pe obiso tozo vivre tozo mona ngote je m'excuse na longola ngo kaka et loko biso tozo vivre tozo mona ngote biso tozo mona ngo ba réalité et mobali wana
azoti kamoba si wana continuer bongo. Pourquoi? Ba yeba ndenge ba yokanaki. Aza kama kasité aza malade, aza moi si ko jeune fille. Aza na makasi, aza soki papa ntao. Auti koleka epa la marraine alobike akoporter bana na e plainte. Aza na force malgré Zobela. Et puis elle ko ngana félicitaka Benita ezanini. Atikala ko bomba papa ntao wana te. Soki papa ntao. Donc azaka toujours fier na mobali na wana quel que soit âge mobali na ye aposta ka ba photo ye na mobali na ye asala ka ba vidéo moko asimbi mobali na ye azokumisa ye mobali a boye na ozwa ye wapi azo montrer na monde entier donc asime mais na scène na buzo ba pese belé ma chérie combien bazana mibali âge na bango ba osala buzoba exacte que non lobela Benita na ebi ke Benita a muto buzoba. Et le qu'on a solo va bien. Mais hamoko botoza la canabitidia ko condamné pe mabe. Combien de basi oyo? Basi. Bana mibala ba age na bango. Bana mibala ba bogar. Ba osala ba buso botali otuni memo mwaso azangini. Otuni memo mwaso azoluka nini. Mais osala busoba. Vous comprenez? Osala busoba. Mais yo moko zotuno lobi mais finalement jeune fille oyo azoluka nini parce qu'elle a tout. Benita, bah, fille, il y a internet. Combien de filles à l'acceptation de Benita? Combien d'abord? Moutuloko à Benita. Tout comme tout, à quoi l'accès, tout comme à quoi l'accès. Ponandenga zana mwanzo tunia mikiwana. Mwandenga zana mwa pembe na yewa. Neza la ya choko za la nini. Kandenga za bongo. Au l'accès tata mbimwana pobo kinene wapi. Au l'accès ye pobo ke wapi. Boyebi papa nta wana po yenda la kisiye. C'est pas l'accès qui était bien. Boyebi po ya zwaki ba photo na ya libala bwaki yango na TikTok. Nde boyebi bozuna ba capture ya papa nta. Soki ye moko te bolinga boyebeli wapi. Po papa nta za TikToker, soki TikToker, soki TikToker te. TikToker. Soki TikToker te. Ye moko ala kisi ye ke nazanga na mutu. Alianso na lati ya pamba te, na lata yango na mutu boye. Atanga sesa so sala buzoba na ye. Papa nta tango akenda kolinga Benita, yeba kiteke Benita za mutu aji na ngate. Bolingo. Ah, yo moko pesi nga réponse. Ayeba ki bien. Siko biso basi. Toza na tendance ya kobosa na ke. Tango likambo kwei. To kondana ka baninga na biso. To bosa na ke ni par d'autres. Photo tala na deuxième regard. Problème oyo. Mais moi na moi soyo. Azaki na potote. Benita zaki na potote. Benita banda kosala théâtre na groupe yeba ni kututé. Yeba kututé na Kinshasa. Yeba na kité. Papa on a sait qu'il lingi Benita na réseaux sociaux. Ozo comprendre. Tina ndenge bazui ba love ya haut niveau. Po mobale ya utakuna aya kobala moi. Combien de kilomètres? Atombola ye soki 8000. 8000. Mais je sais pas quelque chose facile hein. Atombola ye yaya. Na mona mibali bakenda poto batika ba mama ya bana na bango na bana 5 ti lelo aibenga mwasa loba sala vie na yo. Na bana kuta sondole. Et comme ka lelo so atindeli mwana $20 loba atindi mususu kuna $20. Po kaka mwana ebake papaza. Ozo comprendre? Mais mobali wana tata wana auti poto 8000 km za aw. Tozolo bango poto lo bango na munoko. L'avion est à 5 heures du temps, 8 heures du temps, 4 heures du temps par rapport à l'avion. Aïe, à Tombolio, à Mimi on a poto, à Kotiope Nanda, quoi, zupe identité, et à la Okenda qui garde malade, n'est pas tout bazoloba. Et ça problème te. Mais yes, il faut Azoa qui garde malade, on a bongoli en commissaire qui moi snamba. Tango skoyo à Banda Kosala, ba makamunyo so na bana bazalewa. Bana bazalete. Donc papa se retrouva ki ke nazanga moko. Na ko risquer na kufanga moko. Nazo obligé na luka mwaso akolinganga. Ça veut dire que ti mobali wana za convaincu po atombola Benita na poto c'est que Benita la kisaki bolingo. To boyite Benita la kisaki bolingo. To boy petit papa na mona kisaki yemo. Est-ce que likamo ya balela ki Benita ndé maji tozolo ba que abala Benita kwa na ngambu na ye a chérir a sala onste lobi. Est-ce que Benita azo rempli ba norme o papa na balela ki. Ko ba na ye ba za mabomate. Ba ko mbala mona pa ko simba Benita. Merci beaucoup ma chérie. Bana wana bazalaki wapi tant papa na zalaki yemoko. Bana wana bazalaki wapi tant Benita zalaki yemoko bazalaki wapi. Bana wana bazalaki wapi. Tant Benita zalaki yemoko bazalaki wapi. Ti papa wana uta poto ayako bala mosi na Kinshasa bazalaki wapi. Ba teke papa biso akoli. Po Benita na ndimi teke basali na papa wana 5 ans.
Même pas. C'est que qui papa on a déjà na ba 60 quelques. Ah OK ba 70. Ayeba kité, ayebaki. Alors papa on a tala ki ajina été, abi bolingo nanga tindinga na kisasa na kende na kisasa. Ça c'est un. Dédé, ceux qui bana bazolo ba que Benita zo s'occuper na papa na bisoté. Il y a la différence entre garder malade et une femme. Il y a la différence entre garder malade et une femme. OK. Garder malade, beaucoup qui qu'on retrouver partout. Ceux qui papa ntao, ceux qui ntsa akenda ki kozwa Benita lokola garder malade. Si ko papa ntsa upenda baby si cop. Oh. Papa ntsa nda baby si cop. Ndeni. A baby si cop ndenge nini. Kasi yoka. Yoke soki ndenge makambazolo beza ya solo. Yoke ndenge kozwa mutu garder malade na yo. Mais si ko e komi ndenge nini o mema ye na mairie. Et comme ndenge nini bolata na ba veste bolata na ba robe soirée. Et comme ndenge nini mais c'est mon mari. L'identité change. Et comme ndenge nini c'est que oh batu bakolo bakeza mususu papa ntsa opalo bi oh eza mususu. Et comme nene papa ntsa ala ta alliance madame Benita ala ta pe alliance comme ndenge nini. C'est que via BBC Cop. Est-ce que ma Judith bien sûr que wana. Est-ce que vraie version eza oh batu balo batu oh mais c'est ntsa zolo ba yimoko. Vieux verso za oyo messier moko zolo. OK. Parce que jusque là azana mayele na ye normal. Azana makanisi na ye normal. Awa na Kinshasa nazana famille o na yebi très bien. Benita za mwana Benita za mukolo par rapport ya mama wana. Mobala kenda aza médecin akenda na kikwiti. Kosala musala. Kokoma na kikwiti wana uti kokufela mwasi na ya liboso. Kokoma na kikwiti famille o bayambaki ba pesi enda kupaza ki médecin. Tenga bazo pesa ye biloko mwana na bango ya 15 ans. Ba kabelier docteur wana. Oh. Ba kabelier docteur. Soko moni botali mama na minute yo à cause à la peut-être na ba 45 ans. Mais papa wana zokinde ba 80 ans. C'est Kazala qui n'écart et pas moi moi il y a 36 ans. Il y a 38 ans. Il y a papa naï. Mais basé si kamoko moi na bango liboso na papa wana uti ko bala kalate. Ah wana Kinshasa na potote. Maman on a pasaka na papa na ye wana papa na 180 ans mona kutu bisu biente. Ça veut dire que akokunda ye. Logiquement parlant. Akokunda mbali na ye. Pour ma famille ne va pas que mon bal a balu à Zambal na yo. Ah papa note me ambal na. Nazonga na réponse ya koloba ke non Benita zo zwa temps ya ko occuper mon bal na été. Maman. Est-ce que ce qu'on a mon bal? Mon bal a ebisi OK. Continue musala na yo. Je naza convaincu que papa nta po makamnyo c'est le canard na internet concernant et puis concernant Benita papa on a fanda akimiate. Aloba kaka. Il n'y a pas ça comme TikToker. Ah ça comme TikToker. Elle est fanda moi si nae. Aloba kakaka. Makambo ya photo ebima ya Benita aloba. Ya sex tap. Abia ze loko ya kala moi mutu wana banda ko sala chantage moi sinanga kala. Et puis na comment suspecter tam susu bana papa wana nde basala Benita ba bibaji wana. Sérieux? Oui. Na comment suspecter loko wana. Pour en soit au moins le lobo ya na Benita ten. aloba ki mwasi na nga na lingie po ba chantage wane bandaki bandakala nga na lingie histoire sali nini esili bana balobi ndengo sali botozo ya kobwakela yo biloko libanda papa lobi boya na kokendo funda bino histoire wane esili mama wana ti lelo akomela atindela ka papa wana ba message akomela ka ye kaka bana bakomi na souci papa zonga na mama na bango oyebi secret za nini na betela biso ngoli solo to yebi te. C'est que ça biso tozana na poto te me tozana na bato quand même ba meka ko expliquer biso au moni musala coup de main ezelo comme susu na soko zalaki engagé et pas ya mondele tango ba futa kayo ko kansa se que salaire ba futa kayo ezanya yo ezaka soki ba futa ko $1000 yeba ke mondela salaire na yo normalement za 1500 OK mondela katela kayo 500 pona ki mobange na yo. OK. Mobala katela kayo 500. Et mondele plutôt katela kayo 500. So ba futa kayo 200, eba ke mondela katela kayo 50 ou bien 200. Na musala o za engagé, o mondela yebi yo. Ça veut dire que soki ozui pension to o lembi. Mondela kozwa mbongo na yo nyonso wana. Ata
okufi akopesa mwasi na yo eloko siko bana bakomi kowelela na Benita yango wana. Si je comprends bien. Po papa wana na minicho wana eloko te. Laissez eloko bitumbe komi yango wana. Po na minicho so papa wana kufi mundele mutakozwa mbongo wana eza Benita. Parce que c'est sa femme légitime. Bana te. Parce que sa femme légitime nae. O amiri. Eloko ezo panza mboka. Ok. Pour côté la bouée, à part où ma juste qu'on informé récemment awa, ma je dis merci pour l'information non parce que tu es qui pété que les Kambango ils ont parce que en soi tout le monde est là bana papa na bakoko na Benita. Ce qui parle bi que na tiki azui pension mundela ko banda ko fute ti jour ya kotia mutu na mabele ako continuer kati place mundela ko kanza ko mona siku ezaka automatique ata bimi na poto akie na Rwanda. Et fin du mois, la cahier automatiquement. En tout cas, Mundela Zabongo assurera déjà à venir na yo. Si ko soko kufi, il faut que melaye biso to kopesa na nimbongo. Ato yo lobinga inde mwana liboso. Soka salo baki ki okopesa mbwana nga. Yaya, mbongo wana ba opesa ngombwa. Comme on dit là, respecter Maloba. Soko lobaki mbongo ebo kendo tika ngo epa ya ba ofele ya ezala 3 milliards et kende pa ba ofele. Et loko eza na base yango na bana bazo sentir que non papa zo kende sko faut kende biso to sa pembeni. To e banden to saisir ba bien papa na biso. Bitumba yango wana. OK. Bitumba yango wana. Na TikTok combien de femmes mariées baza na TikTok na mibali na bango basala ba vidéo ozongo na mwasi na mobali bango nyoso basala ka mwasi ye moko ndaza TikTokeuse masala ka ba vidéo na mobali na e combien est-ce que Benita za ye moko femme mariée ne même pas asa ye moko femme mariée te basala ka ba biloko wana bazé belé c'est une façon peut-être de toujours ba que non moi ça s'épanouir moi ça la boue bien sûr to mona ki photo ya Benita mais tu kali komona to moni photo ya Benita place azo pesa mobile biz est-ce que to moni place bazola la Benita même pas jusque là dans ton monité to moni place bazola la Benita te to mona ki pe mutakala ya Benita te to ebite sokeza problème ezate est-ce que ezapé intéressant que baba de bimisa mutakala ya mutu bongo neno na maji récemment na mona pe ngape na komo constater siko kiza bana ya papa ande basa sima li kambwana parce que comme on a ba dire nsto maji tout ko lo bana biso récemment awa en tout cas et diffienge lo moko bien que Benita za ba délire na lobby bien ma chérie mais il faut pas trop condamner aussi azana mabeya ya mais devant un problème to fanda to lo bakalo quoi les autres te condamner non ma chérie tout le balo quoi baninga te Benita mabe ngana mabe yo mabe Benita na ba défaut na ye est-ce que comportement ya Benita na TikTok ya kolobaka et puis ba makamu mususu alobaka ezaka ya conseil ezala ba bilo mususu alobaka bo ou enregistrer yango po tie na story na yo usali personne na ye aloba bilo moko bien bino boyinaka ye bosalela ba sona ye pona kokamo kokamo vraiment bosalela ba sona ye pona azana ba bonne belé ayebani a réussir ko créer monde na TikTok eza facilité ya facilité. Combien de femmes mariées bana TikTok? Combien? Bana banyes na bango ba osala c'est que mibali na bango ba d'accord et TikTok ya na bato bana busoba bongo na YouTube combien de busoba za na kati bo ba lobaka cours de grand bien sûr et ça cours de grand mais combien de busoba ya na kati ya YouTube wana mamba YouTuber ya pasi alors pour nga na koloba boye na condamner na souffle suka soki ndenge bazolo bakeno Benita emokonda asali biloko wana nini ezola kisa que bana papa wana babeta ki eboina boye panzenda ko etu emo atika ko panzanda ona simata bana papa na bakei o ezola kisa ka preuve que non Benita za ya ko betama eza ba pota Benita za lango na nzoto maji tout manon wana to boyité l'homme soit elinga récemment to boyité Benita betama ki pa bana papa wana est-ce que Benita en étant femme mariée une femme mariée légitimement a eu ko la sabiso ma belle na TikTok quelque chose que bana papa na babeta ki Aula Kissa, à start. C'est long appellement. Et en tant que femme mariée. Ala Kissa qui m'a belle. Oui, na vidéo ne mon TikTok là récemment. Ah la sabi so ya sala ki boye koto nyonso. Kissa qui ka boye. Ma Judith za libele quand même partie intime pour moi ça libala ma Judith. Ma chérie. Ah on dira solo babona olo bila Benita te. Na olo bila mwasi.
OK. Pour bato mususu pe bazozo ngo penza na sensibilité ya mabe. Basi ba fongola matoyi bozo bakiti bo fanda maji ta ngalo bela bino. Mwasi. Na olobela Benita te. Benita ya TikTok. Na minute oyo akweli likambo. Na likambo wana ekozala pe ju mususu ngape na kweli likambo. OK. Na bato mususu pe kozaka na mutu mususu en dehors ya kofinga ya kotuka ezape na bato mususu te. Tolo banane. Est-ce que mon sazaka zoba poisa ya likambo boye boye teza na mutu mususu pe akoloba to olobela mwasi. Nga na condamné na souffle na nga ya suka na lobaki yango pe bien pa mama tola. Soki bana ya papa wana babetaki Benita basalaki mabe makasi. Basalaki mabe makasi. Parce que ça maman na bango. Quel que soit âge. Azala mama na bango te. Bazwaye na cadre soki ya ndenge nini. Asa mwaso papa na bango china ndako. Voilà. Soki bake ko samba bakokanga mambala moko. Bazata na besoin basambisa bango te. OK. Tomoni place Benita za ko soane sa mama wana to ebite place bitumbe bandi. Bitumba de bandi ndenge nini. Mama wana yo uti na ville mususu. Yo ye na ville o Benita zali. Ata yo moko. Mobale bosi boboya nekala. Tika taba na ndeba ya kotala yi. Me yo ya kotala epona nini? Pa bana apeso malade non, ma chérie. Non. Non. Amalade na mwasi. Bana ba yota papa bango. Ete muto botine bana za souffrir ko rendre visite. Et puis muto abundisa ki Benita makasi ezali mwasi ya mwana ya papa wana. Oh. Vraiment. Mwasi ya mwana ya papa wana na camarade ya mama wana. Ye kutunda zwaki kiti penza. Pota ya munene penza Benita na ngona maboko za kiti ali bende. Ba owele la baboto la Benita téléphone alors ba resila ki kozwa téléphone na po ba bamba ki ye kiti. Téléphone ko ibazuye téléphone. Ozo trouver biloko wana za normal. Neti téléphone on a bazui pourquoi? Kaka pof Benita filima ki bango. Pona minicho ata baboto li téléphone basi ba koti na ba miniature. Na minicho ata baboto li téléphone basi ba kaneli ye. Bakaneli bango baza pe bato bayebani bakoti na ba miniature bato ebele et puis bana poto bazala bongo batika makambo te bokoyoka ka un jour ke bana papa ntsa babetana en tout cas bokoyoka yokota na TikTok zala zwa temps au sala ta 30 minutes na TikTok pour comprendre que no bana tata na bana problème. Vraiment ma Julius comme ça comme nga récemment à Elinga na tellement surtout on surtout basaila Benita wana agression kobeta et tout. Pourquoi pas Benita interpeller Kimbila pour na poto comme Kimbila yaka olé ayela biso ba makambo wana na réseaux sociaux. Pourquoi pas interpeller Nombila? D'ailleurs parce que Azaki agressé. Si on comprendre bien ataba au moni téléphone o Benita filmer yango eza ya mobile na. Pot Benita na téléphone na maboko. Na ona zoyeba. Bon on a koloba pour technicien zo yebisa to komi na suka on a koloba za nini on a koloba penza na motema ya kofungumeza que Benita na deux choix soit à supporter kulusu na eti na suka soit à bini soit à supporter ekulusu na ye tina suka yaya moni so zui décision moko na ba pota et bien sûr bato ebele bazo ebisa longwa yaya ko ebisa muto longwa za bien mais ko zuela e solution ko zuela charge à vie ozalate mais o moni muto alobaka na yo yaya kabona na muto wana za mabe merci eza kitoko ndima na uko kabona na muto wana betela ye tour deux fois nana mafuta te soki a ko enregistrer yo ta tia yo na Facebook te so a enregistrer ya tia na TikTok te Nicolo TikTok ni makam betele ka tour ko ebisa mutu kekende o souffrir tokos Benita mwasi kitoko a récupérer mwasi mbali na eboy na boy makamba Benita na bana ne bandile lote pourquoi Benita longwa te non pe zo kama tile les zo comme ça pourquoi longwa te malgré nyonso wana bazo délirer toujours ka kozala bitumba ya na bana na Israël lote si lelo ye ko lata réseaux sociaux Israël lote za bandaka la panama ndenge na yo kaka lelo kutunde ba secret belé comme bima mais sikoyo choix les amis balé soit tu quittes soit tu restes et tu supportes tu te comportes comme une femme mariée. Tu fermes tes yeux
Naba matoi. Tu te comportes comme une femme mariée. Tout le monde a béni ta TikTok, tout le monde a béni ta ndakute. Place où on a na réserve. Pour na kolo ba béni na parce que je dis si oh ya YouTube bien sûr. À moi na YouTube na la sera penza on na za. Mais na ba côté mususu na ba balala na balala kananga. Nde ba yebi ya na bangwa zandingi. Nde ba yebi mama na bangwa zandingi. OK. Mais baby vraie image à vraie image. Poto kwa loba wa benita moi si babe akipa zoka ndaza moi si wana tata wana ba mekaka pour tout papa comme na point ko porter bana ne plainte ça degré tant ba que l'amour couvre tout hein tant papa loba na neti Gilbert loba ki ko porter kala nga plainte ni bandi boni Gilbert peut ba jeter Gilbert ko tu plainte te Gilbert eza makala ya mbayo. En tout cas merci beaucoup moi je dis Kalaga Damoni Fabrice Mande derrière la caméra de Sénéli Bisso to comme vraiment na souka to un moment temps mot de la fin na yo ta la penda caméra Fabrice Mande bendelanga penda juka aloba penda a lancé message moi mukeka pona maman na biso benta pas kolanda yo. Merci beaucoup ma chérie na ebi ke maman Benita Olanda biso parce que maman Benita na ba chinois bazakele ko moko to ebi ke ba bonne na biso ebele baza ba chinois. Merci beaucoup maman Benita tolinga kayo mingi. Tolinga kayo imposa moi si. 2 aux ans de Gonabiso congolaise. 3 aux femmes combattantes. Malgré on est na vie ya mutunyo nyonso. Ezaka na vie na bisote. Chemin zami balé, soit obimi, soit otikali. Et puis soko tikali, décide toi que parce que les autres kolo ba keso ki papa nta agokende zo kande yonde okende avant parce que liwa ya mutu bakana rateke yasa komi mukolo nda kokufa non boko mona boende kona biso akei avant to papa na biso akei avant asime déjà na betela koma boko ndengo asimaka papa nta olakisaka ye na TikTok ce n'est pas beaucoup de gens ye moko alobaka oloba ozana mobali melakisa eto mona ye ya lobaka Doto sepelaka no pour l'axaraye, ozara fier naye. Malgré batu balobaka poto ye ba yeki azalaka il fallait yonde obimisaye. Mais comporte-toi comme une femme mariée. OK. Il y a des choses oyo ko salate. Attention. Les autres sont mona mokilezo condamné, autres sont mona pe mokilezo lobilayo. Et ça bien. Ceux qui te font tout ça l'émission parce que oyebani. Ceux qui oyebana qui te tolinga tout ça l'émission te. Ko na ngo émission c'est za ba yeba kinda sa. En plus, elinyo la ksa kendenge émission za ba yeba kinda sango yo poza moke sango à partir de TikTok. Merci beaucoup. Na PCP papa nta au conseil. C'est très difficile na niveau komeli. Oko risque pe okenda avant pour na ba souci surtout ce que moni bolingo na mtoza kanena motema na ebi. Souci à moto lingi na kanamini chope Benita o menacer na okende est-ce que yé pas kolinga Benita kende et ça là yé mutema pasi a okokate luka o encadrer soko lingi Benita pesa Benita kimia Benita yo pesa kolingi papa wana pesa ye kimia si porter bana mobali na yo parce qu'on dit maki tango linga ki papa no yeba ki azana bana mikolo koleka yo oza mwasa liboso te kolinga mobali azana bana mikolo c'est ça kolinga mobali azana na yebi mwasi moi c'est papa abiso afinga papa abiso ozala koko olala nae ozana mwana oyo alekinga na âge c'est normal ozala koko nanga poana mwana alekinga na âge rien à dire donc lokola bolingana ki bongo ali suko côté olingaki na yo azama obali no shibiso to benge papa mais yo benge mande yaka. Moi je dis moi ba dédicace na ba balanda ko na vrai nanga olingi jika abonnez-vous massivement na musali na bino biso yo toza basali toza na service na bino en tout cas rien à dire mutu moko yebisa kinga jika koloba kateke sika tolobi mabe bolimbisa biso mais to koloba boye sika tolobi mabe bochela biso na ba commentaire jika koloba boye te na sepela kala JDK mopa wa encadranga na commentaire na niveau mo osakana te ata la émission bandeliti suka soka ziko koma commentaire ondima te donc a expliquer émission mobimba na commentaire de la ça venait qu'elle andara biso vraiment attentivement cela veut dire que tout ça le quoi JDK mopa et ça la biso bien merci beaucoup l'équipe technique nanga mobimba bazala wana bazosa musala rien à dire ba olingi jika abonnez-vous massivement partagez les façons de soutenir nga olingi okota na liste ba vrai ozana produit na yo ozana mafuta na yo ozana maison na yo olingi okota na relation na Jika télévision numéro na biso wana contacter biso toza prête place nyo soza to ko salela publicité to ko collaborer ki to
kitoko makasi toko yamba na maboko mibale. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Judith, c'est un temps au disposé tout l'obéla, tout solana, tout ça la vraiment analyse, vraiment ça me doit vraiment droit au cœur. Merci beaucoup na yo ma chérie pour na koyambanga l'espace na yo ya Baiba Kenda Sango. OK, merci beaucoup maman Judith. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission Baiba Kenda Sango. Présentée toujours par Aurélie Vango, la maman des garçons capables, autrement dit la bingazor de la presse congolaise. Minemo boyoki maman Judith Kalanga Juka de la presse ndenge à lobby. Ya kolobato ya kobak, c'est ça que maman Benita ya benga ngami ko benga oyabe. Comporte-toi comme une femme mariée. Badele ya na mabete mais elle est capété. Au moins peso les kamingi, ils ont créé la côte toujours kakaba problème. En tout cas, la personne bote mina beba olinga Aurélie Vango de près ou de loin wana Monique Clarisse Vango na katsa Londres, mon oncle chéri Richard Simba, ah mon oncle na Leli. Hervé Luzolo yaba Hervé Coco Vango, autrement dit il passe à Aurélie Vango. Bien sûr bolinga Aurélie Vango, en tout cas on appelle linga bino goté soit dilemme, mon bala mande fa pembe, hein, bambote belé bisiko zali. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.